Nayebi bozo tuna nazolandele nini bozo loba azane lokote eloko azanango bino boyebi te sekele ya motema nakoyebisa moto te ye azane lokwa bolingo kombo nango love. Désormais nakomi engagé kosimba te keba na leta libala o libala tuna sanga mama tuna sango basopela yonde masolo. Donc couple Kanda. Couple Kanda. Moi liboso comme nena. Bébé Kanda. Ya liboso. Ya liboso bébé Kanda. Ya mibale. Wakanda. Toza sérieux tant que tu es koleka liboso na bino parce que toza bandeko na bino toko koleka te poto ya kosala ba aventure esika boye. Toza na parenté. Toza pe na mbongo ya kobalela te papa. Même veste ya coutumier naza nango te. Madame pe azana voile te. Faut ko sunga biso. Madame penza nzamba sunga mutema malamu abima sombela madame nanga voile. Oya kobalela ba voile tokene ko tala ba voile ze ndenge na ndenge ezokoka yete. Nazimo seka. Oh. Nazimo seka papa. Azamo seka. Azamo seka. Nkandinde kwaza. Ndoba sexuellement kaka ndinde kwaza bakuna nga vraiment ya ngoyo. Bakuna nga ya ngoyo. Kasite naloba pe naza mutu te likambo nini boye kitoko nini onga naza nango bino bokobundela ngai esio na nini mama yayo efukama Ngai Maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétique, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité ba tampon, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça il a sérum nango sous forme de masque. Tout ça d'ici crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, bouton, mapalata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tout ça d'ici gel douche, tout ça un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tout ça d'ici cheveux. Oyo ezo kolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezo kata na pamba ba suki na ba teinte ezo bongisa ngo ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs ko ça na ngona huile na ngona bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tous la pommade Diazolex, ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en mot. Tous la crème Borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système ya papa, et puis ils ont agrandi en mot. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.
Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Rencontre Nouvelle Formule. Ils allaient bon espace topé sarabandeko oyo babungisa bandeko na bango, ba camarades na bango et babungisa ba contact et que bazara na poussa ya ko retrouver bango dans cette émission. Nous vous aidons et puis toyedara bandeko oyo bazana kati ya koluka une relation amoureuse sérieuse na kati émission yo mutamta opesaka ba critères na ye ndenge na lingi partenaire na ye to mobile to mwasi na yazala et nous les accompagnons pour que to aboutir na résultat moro ya malamu to bengi bon mariage et lelo tozo ya mandeko moko je pense que azali muto batu belé ba yebi ye à travers cette émission ibsenga lobino papa Vincent émission no rencontre ezali pona osunga batu oyo baza ko luka basi to mibali mais nanga pe muto na sina zu mwasi mais nazangi makoki na koko le kapene émission pona senga ngapisa ke pour mes até balobi na bona mokili aimons-nous les uns les autres donc yako le ka opesa message na yo c'est la raison pour laquelle to koyambaye na émission na biso lelo comme premier intervenant. Retrouvons-nous juste après. Merci. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme je vous avais annoncé que tous en ndeko moko ou batebele bayebi, je pense que vous êtes surpris et ya romona que ça plutôt vous êtes surpris ya romona que ça pastoralité à Kanda oyo boyebi alekaka aza muto boyebi bolinga mingi mais na histoire toyebi que pastoralité à Kanda alekamba la liboso na émission oyo pona azayi vraiment sérieux pona le bakazo luka moi si oyo barosane relation moro sérieux et puis na mikolo ek kolanda bolanda biso na niveau ya ba etando na bino oyo bomonaki pastoralité à Kanda oyo mwana mwasi moko ayaki na émission na biso pona koloba ke asepelaki na ye. Mais tout le monde a dit que partialité à Kanda a réagi ça pour dire que à que nous revoir parce que moi je suis en Azali oyoye azale boko c'est la malgré que ne bande la loba qui est mort que moi signons so azaraka moi si mais lelo lité à Kanda a singa papa Vincent na zu moi si mais na zozanga ba moyen. Bonjour pasteur lité à Kanda. Oui, bonjour papa Vincent. Bonjour. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Na PCP ba nyonso bazola na biso bambote. Tata pambola bino vraiment mosala ozosala tozopambola nzambe parce que eza pena esika malamu oyo esengeli tokimela to soki toyaki awa toyaki kolela ntango mpe nzambe apamboli fo tozonga lisusu ndenge bible ezoloba na biso fo tozala reconnaissant okoremarke na kati ya bible bazalaki neuf. Oh matama mokelo bo mokelo député aussi ba awa. Ah oui. Merci papa. Na kati ya Bible bazalaki neuf babeli maladie ya maba. Tangu bakie koluka Jésus-Christ Yesu maladie ya maba bazalaki neuf baye koluka Jésus-Christ. Jésus ayebisaki bango lolenge nini maladie na bino bokobikela. Apesaki o etali lokola moi ba condition lolenge bakokende bisiki intel et tel po babika tango babiki moko kaka azalaki reconnaissant yenda yaki koleka pona koloba merci na onzamba asaleli na ye witi wana nyonso bakendaki na ambiance bakendaki bisiki ebele lolengo yambaka biso papa Vincent na émission na yo na banzi ete mingi baleka awa me bazalaka vraiment reconnaissante nga reconnaissance na ngeza ke soki na kenzamba asali na yaka kozonga awa lolenge wuti koloba nazalaki vraiment na problème ya mwasi kotala tozokola toza ba responsable na yoka ke sengo makasi natali ndenge balobaka soki moninga azwi sepela na kotala papa Vincent na alliance bongo ngai natambolaka na papa Vincent bayebi ngai moninga ya papa Vincent ngai pe faut quand même nalata pa alliance nalakisa ke oui naza quand même irresponsable
pona musala o tozo sala mabote belé zotala biso to ko continuer ko demeurer boyete ba monanga nazaka ka ngamoko lokola toza bato to yebani na miso bato bazotala biso soki quand même lelo o mosungi ponga likama moi c'est ça la kanga esengo makasi surtout que biso nanu to komi na basi na ndako te soki nazo beta biso la moi si na yoka ka former esengo makasi nzambe apambola kingai nzambe ya ba révélation Pike boko bala na sentimate ité akanda je pense que oeza loko la troisième fois parce que oya yoka na yambaka bakaya bato ezaka moto ya leki apesi ba condition na akei aleki apesi ba condition na akei mais yo oeza loko la troisième fois nazo traiter likamwalité ya kanda na rencontre des âmes sœurs sur posa ngeza lelo en tout cas ça tam sou mbala souka to prochaine fois prochainement la roleka eza peut-être tout le monde ba image neni mariage leki neni bokendaki na famille neni bo pesa ki biloko libala alors lelo cette fois-ci il était à kanoko rassurer biso que pour oya liboso biso to yaki ko proposer yo parce que ezali ko proposer te mais moi ça landa ki na nzela ya télévision a sepela ki na yo mais tant te proposer il était à kan en tout cas tous à la claire au boya ki na oye vi nengeni ni azali la ki voilà malgré les bandes de baki ozolukaka mwasi pona tunaka yo mwasi nyoso lobi mwasi nyoso mais tant na présenter ki yoye oboyaki mais sikoyo lité akanda a yo ye na télévision koyebisa biso sango nini sango ezaki papa Vincent na yeko lakisa mwasi onga na zui après tout ce temps oui nzambe apesinga pinza oyo ya ngai ya vi na nga mobimba ntina kokufa oyo balobaka na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo c'est-à-dire oyo ya kozala mama ya bana na ngai oyo eza te ke ndenge tolobaka papa Vincent tobala na sentiment te mpo mabala sentiment bato ebele bazokabona mpo na sentiment nga nazobala oyo eza nzambe alobi bala ye nga alobi te sikoyo nzambe muta révélé yo nzambe arevele nga papa eza te ko sentiment na yo sentiment na ngai te mpo soki sentiment na nga tokokabwana mpo likambo ya libala eza likambo ya nzambe papa ozomona donc yo pena ne baba celui qui trouve une femme trouve le bonheur donc yango na trouvé papa une femme vertueuse c'est un don de l'éternel don de l'éternel okapena de l'éternel likabo ya nzambe yango nzambe apesinga okutana nini bon tokutanaki c'est-à-dire olingi ye oyebaki kaza likabo ya nzambe déjà tant olingi ye to avant même okutana nzambe alakisi yo ye nakutani na ye nayoki motema ebeti motema ebeti makila epanzani ngai na santi ba chair de poule bambuma wana malili ebimaka bato ebimi ngai nga alobi yeyo os de mes os mopanzi ya mopanzi na ngai yeyo na retrouve ye nde lokola mutu nazangaki mpe koloba te nayembelaki ye mpe banzembo oyembeleki nzembo oui nzembo nini oyembele nayebi bozotuna nazolandele nini bozoloba aza na eloko te eloko aza nango bino boyebi te sekele ya motema nakoyebisa moto te ye aza na eloko bolingo kombo nango love c'est-à-dire papa Vincent na suki awa ndengo lobi pour la troisième fois pe yango eza suka parce que troisième fois eza likamba ko sakana na ngoti au chiffre 3 eza chiffre nkolo asekwaki mikolo combien misatu lokola na ye lelo yesu asekwi na bomoi na ngai nde na ye kolela liboso ya bato nyonso bazotala biso nazwi mwasi me makoki eza te nde na ye kolela bandeko nyonso oyo bolingaka lite ya kanda paster na bino yoyo botalaka bosepelaka nde na bandako bosekaka paster aninga bala kasi makoki eza te bien aimé dans le Seigneur otutami na motema osepelaka na ngai nalakisi bino déjà papa nayebi te soki mama pakoko voilà toko tsa mama voilà toko tsa mama donc retrouvons-nous juste après le temps que to bon sa plateau poto yamba mama lité ya kanda papa akoko yana memata mama awa ko memata mama na mupende papa OK wana kasi akota neka o memeka na mupende na koko memaye memata na kiti awa
bongo ba geste ya bolingo papa ezalaka ndenge nini okokomema mwasi na yo na mokongo mwasi to pa memi yo na mokongo donc akota na ye bon akota na alors akota mama akota na yo comme ça pasteur Lité Akanda donc mama Kanda abi tozoyamba sikoyo mama Kanda oui kota donc mama Kanda madame Kanda bonjour maman kaso vandati vanda papa nalingaka oyo na lobi fo na démontrer ngo pa bato eza te na loba likambo oyo na sentiment ndenge bokili ezoloba na loyenge biso toza basali ya nzambe papa mosali ya nzambe aza motu akokoyata asala black na miso ya bato ntango nazoloba likambo fonga moko nazala exemple nakoteya bana na nzambe nini madame yeyo papa madame yeyo chair de ta chair oui os de tes os donc cette fois-ci Lité Akanda nous a convaincu que désormais nakomi engagé kosimba te keba na leta désormais nakomi engagé kosimba te keba na leta wana Koffi Olomide Mutayembe redi abakisi libala o libala tuna sanga mama tuna sango basopela yonde masolo bakulutu babala kala bayebinde makambo bapara babote biso bango bayebinde sekele likwelelo komo susu mama papa Vincent soki tozoyemba na madame tolelaka tolelaka po nzambo akutanisa biso tondima te Lité Akanda tozongi sikoyo na émission Orolimbisanga mama zawa mama komune nani mama komo nani kombo Mich OK son ça Lité Akanda micro passer Lité Akanda oui papa bato ba otala biso bazo comprendre que na mikolo elekaki mwana mwasi moko pa yaka bato musu wa kanisa ku donner zarai ngape ole na monie na kanisa donner ka ezayi eza o wana tozanga ne to ye mususu te papa Vincent ye oyo wana komona ezalaka mboshi ye komona ye Mich mais kasi yo tango wana pe banda tokabwana na tikala lisusu komona ye lisusu te ngai eza lokola don nzambe azopesanga kaka biloko ya boye eza lokola grâce moko na botama nango mboshi pe aningaki aya na ye mais toningaki toumela te toningaki tokabwana mpo nani mpo ezalaki recommandation ya nzambe te mais yo lobo oza na don ya basi kaka ya boye oui kasi te papa kasi fo ezala recommandation ya nzambe soki eza ya nzambe wana tokoumela siko ngai nalingi te ke nasengage lobi nango tokabwana lokola nazwi déjà Mich na suki awa papa siko tokomona boko exhiber biso mwa danse ya ndenge bobi na jour ya mariage totalaka nini jour ya mariage rosa nini bobi nelela comme ça yo moko zoyemba banzembo nozoyemba na ba nga naza na love kombone bolingo rosima micro pamba bobi na nini jour ya mariage nayebi bozotuna nazolandele nini bozoloba aza na eloko te eloko aza nango bino boyebi te sekele ya motema nakoyebisa moto te ye aza na eloko bolingo kombo nango love aza na eloko bolingo kombo nango love wana jour ya mariage bobi na ba mariage papa tokobina bongo bofana na bino alors bofana na bino na solo mke na mama na solo mke na mama obeka vandela oti voilà donc couple Kanda moi liboso comme nani bébé Kanda ya liboso bébé Kanda ya mibale Wakanda wana ya mibale donc Wakanda le village Wakanda place toza village Wakanda ndeti place et pas Ali Lutumba donc on a moi na numéro 13 dans la village Wakanda restaurant Louche Bar donc moi mibale pour opesa ombo ya Wakanda ya misatu ya misatu azandoina ya misatu komo ezana comme da bébé Mich Kanda bébé Mich Kanda donc famille Kanda mama papa yebisanga na kokuta na Lité Akanda ezaki nini bon
Merci pour la parole. Naumeli mingi nazo mobali te. Nota caméra. Ah. Naumeli mingi nazo mobali te. Et bela nzoto nga zangu mibali boya te. Pourquoi? Poni. Et c'est ngabité pour nous mbate bela nzoto na zangu bebe ni so mbeba baluka kana zanango. Pour nous watende zambeka sungaka kusambela kaka. Papa na nga pasteur Jean Faustin Ngalia. Tant ensembeli na kepe pani papa nazo mobali te bandana na bando kula tisi ko nazo mobali agese ke. Asembeli pona ngai. Ebisinga nzambo sunzo mobali ozo mobali. Après si ma mikolo pende na okutana bebe na nga. Debe no lité à Kanda. Debe lité à Kanda. Ah. Siko neni ozomona bolingo ozo ke bien. Toko. Alingio pena so. Banda botana mwa bolingo buyete. Mais yaza muta Kanda papola ka betaka. Yo pano azo sala monte. Te Kanda za on Kanda za nga te ya bolu. Kanda za la. Kanda za. Mo pe mo papa pour la ro. Mo mais papa mais ya makate quoi. Papa malimbi. Banda na se trouva mbala buine bite. To kablanga na ye. Voilà. Oyo meka. Robo maman. Kanda uneli boye vraiment. Tabo meka binote. Bon meka bo si mano kote musi oya ngate. Ya kanda nanga. No tia mutu manzaka. Tina suka. Au Simbate. Et pas dans l'état. L'été à Kanda, donc plutôt Mich. Siko le retika bino ka mariage. Bozo ka siko yo mutaro parrainer libala. Oui. Bolu ka parrain. Boza dans la parrain. Non tozwa tata mutu tata kutumbo non tozwite. Boyo sunga. Donc message bolu ka parrain. Oui, na mbongo asunga biso ya ka libala. Vraiment libota na nzambe toza sérieux tant que tu ekoleka liboso na bino parce que toza bandeko na bino tokoko leka te poto ya kosala ba aventure na esika bwe. Toza na parrain te. Toza pe na mbongo ya kobalela te papa. Même veste ya coutumier naza nango te. Veste ya religieux naza nango te. Madame pe azana voile te. Faut ko sunga biso. Madame penza nzamba sunga mutema malamu abima sombela madame nanga voile. Oya kobalela ba voile to kene ko tala ba voile ze ndenge na ndenge ezokoka yete. Faut voile ya ye moko ya commande pena onde kwa sunga biso a partir à poto. Tozana mbongo a salite. Sali tozana mbongo te. Même facture on a na famille na bango papa nazolela. Ma emiso zotanga nazwe bate facture na kosuka wapi. Asengo blo rebele. Ah non. Na kitoko na ye faut c'est normal basi ngaka biloko ebele. Na bozo na bali tata na vieille. Comment c'est blo ande. Nazwi moseka. Nazwi moseka papa. Aza moseka. Aza moseka. Na kosimbeti mukolo tokobalana. Taka yo pasteur. Naza pasteur papa. Soko simi pe na luyenge mabete Taka yo moko papula batu siko yo mo papa yo. Ah papa kitoko te. De tozo senga na leli penza bandeko bo soutenir biso. Donc cette fois-ci donc déterminé. Na suki awa papa. Franchement. Voilà. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Na gardé bino parce que Borosunganga, dans sa pena ndegomoko mwasi oyo yepa yaki koluka mobali ndeka na yambaka na yambaki yo yepa yaki ba yambaye donc tozo côté siko pour que ensemble to yoka yepa apesa ba critères na yepi to aussi ça la mission. Merci beaucoup, retrouvons-nous juste après.
Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avançons dans l'émission Nabiso rencontre des âmes sœurs à Nakati ya chaîne Nabiso la voix du peuple. Autour sur la Siko et on a de Nabiso à Moisi. Bonjour. Bonjour papa. Comment on a dit? Comment on a Audra Kabena? Audra Kabena. Oui. Apparemment, vous avez Moulouba. Oui, nous avons 100%. Et 50. 50 c'est Mouyombe, 50 c'est Moulouba. Ce que Balouba n'a pas Yombe, n'a mon onéré, Bouta côté mort. N'a mon abino dans n'engé morphologie n'a bino zaré, ba pembe n'a bino, bilongi n'a bino, bataille n'a bino, n'a mon abino ne bozalara n'engé moko. To me rappelle oye ba au botami na famille nini, aux akansem na famille, puis voilà. Oui, nous avons l'élu de la famille. Nous avons la famille à 4 filles. 4 enfants, pardon, voilà. 3 filles, un garçon. Yo moi liboso. Oui, botami journée ni année ni mois ni. Botami na décembre, anniversaire on a appelé bientôt le 22 décembre. Dans la botami avec Chassa. 1900 combien? Les arrêts importants pour la moto d'hôtel là, yo faye ba moula na yo pour y payer ba ninga au sala choix. Même à 80, à partir de 80 comme Matinda na 44 soir. Maman nanga yora âge. Bande changer donc au botama na 1980 ba katika tuana. Donc siko so toto peso âge donc on a ba 80 katika tuana. Ba 80 katika tuana. Oh, tiens, faut pas ça âge now. Ah papa. Ba 80 ba katika tuana. Mbali so mona ni na opese âge. Donc là on a yeli so na zo solution. Na opese na âge pas mais. Ok. Au peut ça no âge pour mes athées troyer ba au sali ba classe nini. Oui, na diplômé na commercial na banda ki essaie na salle marketing jusqu'à ya bambongo na kata. Et na vie to beta mo solo ya vie amoureuse na yo balaka au bota au za c'est-à-dire na passé na voya lelo au bala déjà. Na passé na balaté. Nous avons la déception. Nous avons maman et moi encore. C'est ça. Maman, moi encore, c'est ce qu'on a gêné. Elle a 8 ans. Oh, ça c'est bien. Donc, au bout de ces là, on est trop jeune. Quand tu as eu 1980, donc c'est normal que moi, c'est tout total de monde. Mais surtout pour l'instant, ça va ni la vie. Pour l'instant, on a eu l'hôtel, on a eu Suki. On a eu Canada, on a eu Suki, on a planté. Et dernière relation na yo po ya lelo na émission na biso daté na quand? Dernière relation na ngai wa sérieux penza. Wa sérieux. 9 mois hein. Ba 9 mois. 9 mois passés. Bukabwa na mbala on déjà pour la nuit kasi. Bukabwa ni. Pour ani yem ta déceva que to yem to déceva que. Yem ta décevenga. Bino de boloba on peut comme ça na mibali pena ba satana pena ouais. Donc on va déceva bino kaka. Ça non peut pas se décevoir mais o ngai im ta décevenga. Si qu'on retrouve ba cause ça gini ni kasi. Oui ça like ça gini. Papa, mon comme na ili awa. So na zui na nga solution. Na vous expliquer na mutu ma mioso na vous expliquer ça pompe. Yo za besoin na mobile on na mona na comme ça expliquer ma mioso ça na besoin. Et ça parce que ba critère en balan. Yo za besoin expliquer so mobile pour na yo linga mobile za na ningi nini. Mobile pesa biso physique na eza nini donc pesa biso mobile ba jara mobile ozoluka omoni so na ye papa prochaine na yo balandaka o makasi na yebi ke so na ye awa na ozwa solution lem suka na journal batei to baguya mobali na nga na lingaka aza mwindu mwanzoto nini vraiment makasi te mulai pe makasi te monika nde ndeko aza no ba textuellement kaka nde ndeko aza baguna nga vraiment yango oyo baguna nga yango baguna yo baguna nga mpenza nde ka frère aza le problème mama ya nini nafingi yo nga nafingi yo nakaisi koza mwana ye ndo amemi yo nakaisi papa amemi mwana nga apesika kuna ngai bacritère na ngai me ye mutu aza ana plateau mama ongangela la mwasi ngambe lokwa ngai ngambe
Lem supo na fandi, yango zomo no bite, moi so azape lo kwa nga kebe. Kana zo expliquer baguna nga yango esuyo na nini. Esuyo na nini mama? Ah, ya yo fukama. Eh, ya yo fukama ya. Eh, tika. Ya yo fukama ya telema mama. C'est différent. C'est différent. Oye bosa zuwa te. Natali zuwa mobali na ngai na biso na mobali. Oh, apon. Ola te na alliance. Ola te na alliance. Oh, ebita ko changer PG. Ko aguna ngai yango. Même sunga be aguna. Oye bande. Komi wali sa te mama. Et trop tard. Komi wali sa te. No boda alliance télé te bibino télé. Obanga dindelo. Obanga dindelo. Eh l'autre ça. Malembe s'il vous plaît, Malembe. Malembe, Maman Mich, Maman s'il vous plaît, Toyagi bitumba tawa. Toyagi bitumba te, s'il vous plaît. Mich pardon. Mich pardon. Mich toyora Malembe. Mich pardon. Pardon toyora. Maman Malembe, na monike, Maman Zela Malembe. Na koti makamna bito na monike jipolati na couleur avec salité à kano nire ke ndenge moko. Te na lobi boye. Na tuni siko question problème les amis. Te yoka na lobi te. E concorde te yo na. E simbité, luka taille na yo, luka mta niveau na yo. Ngana to ta taille mo to niveau moko. Yo te. Te akanda siko la ko pete basi ba soin de l'autre nene. Eh sopa yo eh. E ka sopa yo so le sopa yo. Papa, na pesi ba kuna nga yango. Na pesi ba critère na nga yango, sio na ni. Yo be luka critère no, luka kuna. Luka kuna. Maman, oh évitez on sait jamais. Zélana, s'il vous plaît, Zona Kimia, Mich, papa Zona micro. Lité akanda, c'est là quand même mobali, là quand même. Basi, Zora na Malembe. Lité akanda. Basi maman voit le loto neni. Hein? Siko po meza we mama yope oza muluki makambo neni no pona kaka choix ya mobali yo avandi ya loba oza awa nga kuna ngeza ngo mbala pembe te nga kuna ngai yango yo expliquer les critères na ngai nga critères na ngeza ngo yo yo eza ndenge ya avandi ka vous couleur moko ngali na couleur amu kasi ozo no couleur pembe te ngali na bibi comme balo lité akanda basi ba bundelo to neni bon Malembe na mama vana no awa Malembe vana no lité akano neye yo poto lo beloko te se ko no sepeno na makambo ngo lité akanda ozolo ba rien lité akanda ozolo ba rien mama olobaki kombo na yo nani kasi te naloba mpe naza mutu te likambo nini boye kitoko nini onga naza nango bino bokobundela ngai lité akanda namoni beauté comme makasi mama na marié kebab lo te mama mo lo baté yaza no célibataire papa Vincent wana oko permettre ngai na ya pona 4e tour na ke no bondela nzambe 4e tour sonné Kemba. Lité akanda yo pondo sepe no na ye. Ça va jarate. Lité akanda no boto. Zelana lité akanda donc olingo mama zonga no boy. Siko na ko pete lité akanda. Lité akanda choix changer ton neni. Ngamoko na kopona opona suneni bandeli topona opona suneni lité akanda yo ya représenter biso mama olobi ke batu basunga yo ozala ba parente ozala mbongo asalité
Aux alentours, il y a d'autres idées. Maman, faut passer le commande, il y a voir les points, il va voir les hommes à la tête. C'est que maman, il y a le mobile, le monsieur Moro pour la nez. Mais il n'y a pas de balai de boyaki. Maman, il y a pas ça, il y a pas de ça, Lité à Kanda. Basi bazo so no lozo lobelo hote. Bon, naza pe mutu. Nakoki pe ko changer. Oh. O changer nini? Nazonga na losambo. Nzamba loba pour la deuxième fois. Yo ba nzamba la kisi. Oloba nzamba la kisi yo. Maman oloba ki kombo nani? Kata. Mama. Keba kombo ya Keba. Mama Keba. Lité à Kanda. Na zo comprendre te. Yo ya ki olobi o senga merci ngana le ti mutu da. Nzamba za compliqué. Nzamba compliqué te papa. Nzamba za compliqué. Nzamba zo tianga na trouble papa na zo e batena ko bala mukolo nini. Hein? Aussi sango. Kasi na pona te. Lité à Kanda. Yo yaka osala choix to yaki ndeko luka. O yaka no ko pesa ba demande na yo ko zude moi amwasi. ngi balukelinga ya papa. E baluka nini? Ye azoluka mobile ya pesa mama yo pe pesa ba critère na Lité à Kanda za les jours. Na critère déjà na pesi bataille o kaka nde ya zali critère na nga yango wana. Kaba Mama, yo le dio. Mama limbisa nga. Ba kote mibali baza senga no bo limbisa pona mo sa bo tosi. Na mo sa loba ate deva mibali. Na impoli ngai. O mama keba ngai. Na Lité à Kanda basi bazo soigner lo awa. Ozolo belo côté. Lité à Kanda des décisions. Kata likambu Lité à Kanda. Mama yo le kabu. Ole kate. Kasi na kata. Kasi to c'est la baka. To akata likambu mbala moko. Yo to sakaka. To sakaka. Te kasi yo to sakaka. To sana nukaka. Ya lobi tele makuna to sana. Yo to sana nu. Mama, attends, le local est un mobile. Il y a des bons. Mama Keba. T'as le droit de bon, non, maman. Non. Tiens. Lité à Kanda, kata problème ko. Kata. Bon. Michi zonga na ndako na zoya. Nani? Sans Jésus, je suis rien. Aussi quand Zambé, on a le Miss Libanda et Balé. Les gens ont échoué dans la relation à Bango parce que Bachaki est sur la cima. Babandika en relation Bango sans Jésus. Les gens ont faire échouer, c'est parce que Jésus est la cima. Tu bandis un peu ton cotisa Jésus. Apprendre à donner son cotisa sur le bosso. Tu as sur le bosso, au monde m'a donné ça. Tu as sur le bosso, m'a donné ça. La coco kate. Yes, ça vient. Ah, mololo. Ozamalili. Yaya telema. Kota. Makambo nanga ye. Kota. Yaya telema. Kota. Makambo nanga ye. Kota. Bongo libanda na yo. Na koko kate. Libanda na yo. Na ko vivre te. Libanda na yo. Na ko salate. Libanda na yo. Na ko bikate. Mokonzi umela. Elohim umela. Oh yes, oh yo. Yaya kota likambango. Yaya kote langayo.
yemba na ngai nakokoka te. Nakokoka te yawe kozala mosika na yo ya kota likambo yango ya kotela na yo. Nakokoka te yawe kozala mosika na yo. Yoka eza makambo mosusu kokipaka ngo te parce que na désert mobeko ezalaka moko so nyoka suyo otali ekulusu. Mais tant que tu persistes à côté de problème na yo, tu mourras. Tu mourras. Loba même. Yoka. Ba onyoso baswama kina nyoka batala kipota na bangote. Bomobeko ezala kisemoko ya kotala nyoka motako lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na ngateo natali sekuna golokota epai lobi kweko uta Yesu. Nakokoka te yoe kozala musika na yo. Oh yaya 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 oh yaya nakokoka te yoe kozala musika na yo. Yesu aza bien. Loba amen. Sosola motu ya na yo babanda ki feti na bango bachaki yo bebenie tango kota likambo yango masanga kitoko ye uti wapi ezalaki maloba na bango basosola motu ya na yo Yesu. Alléluia, 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 alléluia. Yes, ça bien. Yoka. Alléluia, 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 alléluia. Yaya telema, kota, makambo nanga ye, kota. Yaya telema, kota, makambo nanga ye. Koko libanda na yo nakokoka te libanda na yo nakovivre te libanda na yo nakozala te libanda na yo nakobika te okoti umela 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 Elohim umela umela yoka yoka Yesu aza bien. Est-ce que nakoyoka mololo bien? Merci. Natangi na makomi na yo ya yoloba nanga bonye soki nga nazotonga te motongi azotonga na pamba naboyi kotonga nga moko yaya natonga na yo yaya zala liboso nga na ya moto asuka Yesu. Ambassade ya France na kati ya Congo eza France. Ambassade ya France na Congo eza France. Mutu azobika na Congo soka za français elongoli eki français na yete. Lokola yo za citoyen ya lola oko vivre na ba condition ya lola. Mutu abangisa ote. Tala 40 ans na esobe elambe bebate bazanga maite. C'est Dieu là émerveillé. Il va pourvoir pour toi. Dans la situation économique en Moka et qu'on influence rien dans la vie nayo parce que tu as Dieu. La Bible dit même si la terre est bouleversée, nous ne sommes sans crainte. Ata dollar et matinga na bangate parce que nazana Yesu. Parentona kate so
bato nyonso bazolela na dépendre na mokili te na dépendre kuna na lola Yesu Yesu aza bien yaya kota likambango yaya kotelanga yo yaya telema kota makambo nanga ye kota yaya telema kota makambo nanga ye kota koko libanda na yo nakokoka te libanda na yo nakobika te libanda na yo nakozala te libanda na yo nakozala te okotiumela betela Yesu maboko mokonzi aumela. Merci maman Yvette, merci. Je salue ma maman qui est dans la salle, maman Sylvie, je la salue. Dieu est merveilleux.